polisi bokendeki kopiye biloko ya monde entier mite bokendeki kokumba ba congélateur na ba frigo ya monde entier mite bokendeki kozwa monde entier mi bofandisa ye na détention to bofandisa ye pembeni boyoka ye bo répondre na ba revendication na ye mais oyo komi ya kokumba ndenge biso nyonso tomoni wana est-ce que wana ezali musala oyo batindaki la police to pe ezali kaka ba déviation oyo basali soki ezali kitoko makasi ko place à mon entier mezani parce que na kati wana bakangi mpona ba infraction ba biloko belé wa banda oloba mais toyoki keno ba mimi na hôpital est-ce que place na ye ezali hôpital to place na ye eza réellement il fallait ki akende ko samba après so ba moni aza coupable d'ailleurs kulika maki coupable wana ezate fa direction akende maman na local to yeba chambre nino ne mon entier mazali mais tozo yoka o ba mimi na hôpital on eza po ba ke ça les tests à coronavirus to eza rapidement décollant. Bangana lobite ke kukuta na bango ezali mabe. Mais na sepeli kaka ete na principe o ndeko alobi exception na yango ezali pa ya ndeko Chilombo. Do biso nyonso tango to bundaki tolobaki tokende maponami ya 2018 po ete changement alternance ekota na mboka tolobaki système Kabila il faut elongwa. Mais lelo yo tomoni moto se moko oyo ayeko contredire ba congolais banso ezali ndeko Chilombo. Akozonga yamba akozonga na ebonga na akozonga yamba akozonga na akozonga yamba akozonga na ebonga na akozonga Kabila akozonga na ebonga na Voilà, mon collègue là, mon abino balami émission, le peuple parle, les émissions nabino bana Congo. Kakanesi na lobaka mboka oba respectaka population na bangote ya kamboka ya kokufa chaîne ya télévision oba respectaka ba téléspectateurs na bangote ya ka chaîne ya télévision moko ya yiki bana Congo. Ba actualité ozo dominer bandeko na ngai ezali enfin ne mwana ntemi aux arrêts bandeko est-ce que ndeko olengankoi akoya lisusu to akotika ye bandeko wana eza ba actualité to beta est-ce que ba revendication ya ne mwana ntemi eza na nzela to eza na nzela te eloko nini esali bakanga ne mwana ntemi ba actualité to ko développer yango na kati ya plateau na biso. Deuxième actualité, Félix Tshisekedi a nommé état-major et à garde républicain bandeko nangai actualité tokobeta yango et puis tokozangi sapete kobeta na oetali coronavirus to justice abengisaki mwana Congo Bruno Tshibala ce que tokoloba ke non justice akomi kosala musala nango to justice azaka ka sous ordre ya ba individu na kati ya plateau tozali na mwana Congo na kombo ya Adiambanza o yazali cadre na kati ya parti politique ya IDPS mbote mwana Congo. Bonne santé. Santé mama. Loba mama kasi parce que na ndengoche masque wana na otuna lo tiam kena tuna épée zawa et puis voilà. Rapidement, est-ce que tu koloba que bolongi quand même etumba komo na ne mwana ntemi o ya chebino pandil kolo na ba popo na rotine la bino banyoka alobaki ya rotina lisusu na miselekete ba blo moko ba bongo mais enfin lelo batui ne mwana ntemi point de vue na rapidement. Wacha liboso ezala so tozotala likambo na mona kolonge tuba. Il y a eu des Congolais qui sont morts et les Congolais wana bakufi eza bandeko na biso bakufi de part et d'autre, des policiers comme des adeptes de Nemwanda Ntemi eza pasi eza important ba leader politique ba comme comprendre que il faut nécessairement étaler lina bangwa makambo et comme lolenge mosusu. Nemwanda Ntemi a l'obligation de comprendre que le contexte politique actuel et aussi à chaque Congolais a fait sa orientation mususu na discours na ye na ndengene ya rotale la maka. Oza Congolais, neti ba Congolais mususu, tu décides d'emblée que d'autres Congolais n'ont plus le droit de vivre na
bas Congo. Revendication moko ya malamu mingi te o ezo violer ba disposition mususu ya constitution ya République démocratique du Congo. Olongwe ne loko wana pendant qu'il y a confinement, au nom il y a préservation, il y a vie humaine. Pour la vie était en danger réellement sur le plan humanitaire, monde entier. Et ça, ici au Congo, bah, mesure. Il fallait nécessairement token la logique, il y a respecter la vie qui est sacrée. Et na ba mesure wana ba pekisi ko sangana ya plus de 20 personnes, ba pekisi ba biloko ebele ko sambela yotre, ne mwanantsemi va décider réellement de manifester pendant que il fallait préserver la vie. En tant que leader politique, en premier, je me disais directement, il n'a pas respecté la vie humaine qui est réellement sacrée. Pour moto azome ma corona, to yebiete, moto nyoso aza soupçonné. Moto nyoso a la possibilité au memango. Et ça la badepta ne mondansemi, même immunisés par leur manière de prier, je suis sûr que baza ce bakute nango barumema. Et partant de tous ces éléments, je me dis, il fallait nécessairement azala prudent pour nous préserver vie. Et ce que je suis en train de déplorer, c'est un Congolais de plus ou à Kenakukufa. Quand les Congolais sont en train de mourir, ça ne sera jamais une très bonne chose. Et j'estime, même du côté de la police et de l'armée, il faut réellement tout fixer opinion. Bamona, qu'est-ce qu'il y avait? S'il y avait comme la police est en train de le dire déjà, de prétendre, il y avait des armes à feu du côté de Mwandansemi, enquête Morum Terolaxabiso, est ça vrai? Est-ce qu'il fallait qu'on foutaille, tout qu'on parce que tout le monde a pris qu'on moi, il dit salami, on dirait que pia qui est pas naïe, kuna, tout bazo moins de bazo bimisa, même bakiti et pas naïe. Est-ce qu'il fallait qu'on tout naïe, aux os nini, à l'obi non barrière, il y a ba mbongo naïe, ba bloc à foutaille, ou les qui qu'on soit qu'on naïe, mon accommodé. Ce qui va revendication naïe, louable, j'ai dit en premier, ceux qui revendication n'est à salaire, j'ai dit en premier, on a besoin de ma batabilité à partir de revendiquer au nom de salaire. Il y a des moyens qu'il peut réellement suivre des canaux pour Atia en face, il y a parlement à l'Axabaron qu'on lui doit quelque chose. Ça c'est normal. Revendication n'est pas pour le salaire, mais au Azoakite, on a droit, il y a au Senga Yango. Motota que salaire et nous sommes en train d'attendre d'autres gens qui sont en train de dire que Azalagi Gozwa Nini eza pour la bis obligation photos à la fixer. Il faut qu'on les a la fixer. C'est l'une de ses revendications. Revendication, alors moi je crois c'est louable. Il a le droit de revendiquer son salaire. Très bien. Voilà. Nabupandi à Koto, Tozana Mona Congo Blanchard, cadre de la plateforme, il y a la Mouka, Mbote Mona Congo Blanchard. Mbote Ndeko John, pour le respect à vos téléspectateurs, la bande a été souhaité, toko sepela koloba sans masque, pour être mongongo et banako porté. Et pas Yoapi Bandeko Bazali Kolanda Biso, merci pour l'invitation surtout. Très bien, merci beaucoup. Je crois que mon antemi Bakangiye, c'est vrai, tribalisme et mataki sous ma casse côté à Congo central, sur Monica Sayen, donc pour la bango risque, sur Monica Sayen, vous me babomé batika baviva la bango na nyoka. Lelo ne mon antemi Bakangiye, est-ce que vous apportez tous à contre rapidement mon Congo Blanchard? Ndeko John, Nabanza été Bandeko Bazali Kolanda Biso, Balandaka Biso Tango Nyonso, Baebi été. Pour na ba valeur, pour na ba principe, biso tozali ba to négocier à kate. Pour na ba ezali ba droit, il y a peuple, ba droit, il y a population et singélité to qui n'ont par quatre chaînes. Il est vrai que biso tozala ki tango nyonso koloba awa été nembwana nsemi et singela ki ko maîtriser, ko neutraliser pour na ko yeba ko yokaye nan lolenge ya malamu pona kotala soki ba revendication oyaye ezali normal ko eba na ko répondre na o ezali légal o ezali reconnu pe oyo ezali exagéré lokola ko bengana ba non originaire na province neti ya Congo central wana ezali normal te il fallait ko te yaye ko la kisaye ke wana ezali eloko oyo na Congo tozali na yango besoin te. Mais puisque tu as dit que Luka ne mondansemi à la neutraliser, à la maîtriser, c'est parce que tu as dit que veiller na ba vie ya bandeko oyo ya liboso bazalaka tout autour na ye
ndenge azalaki kotambwisa bango au-delà ya nombre oyo eza prévu na banorme ya Organisation mondiale de la santé lelo par rapport ya pandémie oyo tozali na yango ne monde entier bazali komobiliser plus de 500 personnes na nsima na ye ezalaki déjà kovioler bamesure ya prévention oyo Organisation mondiale de la santé asilaki kopesa mais également Congolais bandeko oyo bafandaka tout autour ya ndako na ye ne monde entier mais azali ko mettre bango na insécurité kocha bango mal à l'aise au-delà même ya oya awa ba adepte na o ba se retrouver na Congo central donc tango biso tozali ko souhaiter que ba neutraliser ba maîtriser et ça qui pona été ba na ko accéder na o ezaki ba revendication na comme ça ba répondre na yango ce que ezali nyongo ndenge azali ko loba pona parlement ba futa e misolo na parce que ça droit na comme ça à se calmer ba vie ya bande ko mususu o ezalaki mise en danger ezonga na kimia mais lelo ko mona lolenge la police et sali mosala ya liboso to lobi tes alliés sengondenge ba maîtriser le monde entier mais est-ce que il fallait qu'on maîtriser parce que ezala ki guerre parce que yé pas une armée na ye ba bindike sala musana ngo bien que so ya lisa César on dirait son mususu handicapé bois kamaki basé loupé pour tout le mataki bokola ndeko na banza ete bato ya maele balobaka ete l'état zalaka nde Léviathan l'état zalaka monstre ya monene moto soki oyo lobi ozali na ba ndenge toyoka katata wana lobi yazalaka na basi ase ya mai yazalaka na basoki nani nyonso wana ezali makambo o moto azoloba ekoki kobangisa l'état te parce que l'état azali monstre oyo aleki ba monstre nyonso tout donc lelo oyo soki toza ko condamner violation to tozali ko condamner lolenge ne mon entier azali ko traiter bato o bazali tout autour na ina bandeko mosusu bazali ko fanda pembeni na ye même logique wana oyo ko condamner ba violation ya ba droit ya bato wana to kena yango côté oyo il y a la police, il fallait pas que ça a été bateau misusu bakufa pour na neutraliser ne monde entier et surtout ce qui est encore grave et là on a to le bakayango mbala nyoso na banza été général Kasongo mbala oyo amoni yango na miso na ye la police bokende ki copier biloko ya ne monde entier mité bokende ki kokumba ba congélateur na ba frigo ya ne monde entier mité bokende ki kozwa ne monde entier mi bofandisa ye na détention to bofandisa ye pembeni boyoka ye bo répondre na ba revendication na ye mais on le commis à kokumba ndenge biso nyonso to moni wana est-ce que wana ezali musala o batindaki la police to pe ezali kaka ba déviation o basali soki ezali déviation alors tozali kozela lobby toyoka était général Kasongo a sanctionné bato na ye wana o ba se comporter lokola miyibi mais soki ezali mission o batindaki bango alors bayebisa biso mission yango ebandaki boni elongwana ne monde entier mi oyo azali kotia bato na insécurité ekoma kino na biloko oyo ya ye oyo ezana maloba te ezana monoko te ezana makolo te mpona koinsécuriser bacongolais. Très bien, tous appelés à moi la Congo Aristote cadre na kati ya PPRD FCC oye tous anaye awa mbote moi na Congo Aristote. Ndeko John, merci pour l'invitation. Mbote nayo mbote na bandeko nyoso to na bango wana kati ya plateau na sepeli mingi na ndengo bengi singali susu lelo. Je m'excuse peut-être très direct na lobby na quitté l'émission, il fallait na to sur na bandeko to zaki contre tango to quitté mais les lots ont été disponibles to yé poto solo là naza disponible ya ko solo na yo bon ndeko koloba likambi ya ndeko ne moda semina ne sengo ngana ne sengo pourquoi parce que bandeko ya IDPS na bandeko ya opposition à l'époque ba traitaka biso de tous les mots tango to kangaka ndeko ne moda semina bato a IDPS balo c'est-à-dire que ba politisa statut à Mondasemi à l'époque pour clouer ce qui était notre action à l'époque sous le président Joseph Kabila Kabange na tango to bandaki ya koeba ko neutraliser mouvement na Boudia Congo BDK na Congo central oyebi ki abandi makambone lelote mouvement séparatiste bandi lelote bandi teka tango pouvoir o ekoti o biso to zana coalition bandi lelote ba déviation ne Mondasemi e banda kala so ke na ba Congo ba ebisi biso zana ba isika moko muso à l'époque ba abandé ko zwa taxe ya comment que le la seigneur ya terre wana batu na ya Bouddha Congo da ke ko zwa taxe pas ba citoyen tout ça to yoka ki ba sango committee na gouvernement central à l'époque le général Mounene il y avait une grande action seulement dit pona ba ko neutraliser de commande semi atika visionnaire séparatiste atika okabola kabola atika ko sala wana ko sala na bandima ka bisote ba to tout et la opposition bandima ka bisote to zaka ba te mabe to longoli wana
to kanga de comment ça ba kanga ki auta prison makalati avant batanga kai na se ya bokozi ya Joseph Kabila akota ka prison makala pona bali bunge bele asala nana ndimaka biso no za lokuta nema to mona kutu classe politique moko boye ba leader ya province Songolo ba mai ko se liguer pona ko sanctifier ne mona c'est pour dire que c'était de trop, on pouvait pas l'arrêter tout ça. Mais là je suis content, je suis heureux ya ko se rendre compte que autrefois appartenant à biso zaki ba déclaration zaki na opposition to commune na kata coalition ba se rendre compte que ne mona semi ezali ba déviation ezali ba anti valeur ezali ko telemelango pas qu'on a vu ça, c'est tous de la même philosophie. Sikoyo, na makabo etali ba revendication ne modasi. Moi je l'ai dit, mon frère, je l'ai dit même, j'ai fait un article. C'est là non. Au lobby qui topo makasi. Parce que place à moi entier mes amis parce que na 4 jours ba kangié pour na ba infraction ba blore belé wa banda oloba. Mais to ki ke no ba mimi na hôpital. Est-ce que place na yé za hôpital, to place na yé ça réellement il fallait qu'il akende go samba après so ba moni za coupable d'ailleurs kulika ma ki coupable on ezate fa direction akende maman na local to yeba chambre ni no ne mona entier mazai. Mais to zo yo ka o ba mimi na hôpital on les a probé que ça les tests à coronavirus tous les apponani rapidement de Colombo. On est aussi des matières différentes. Matière moko et qui na domaine ya bazouzi ya kosambi c'est la justice, matière monsieur qui na makambo ya médecine. Ça dit que ba médecin ba monganga ba psychiatre ne ba kotala ba sala biso qui effectivement motoyo et sengene afanda na batu lokola batu nyonso te sengene azala isolé pour la traitement on a matière réservée exclusivement na makambo banzuzi ba fait ba médecin mais na kambo ya justice ba biloko asali effectivement sengeli na ye à répondre na justice ya on a ebisio ezamba liboso ta sala mabunga ba déviation oyo na tangu na biso à l'époque to kangati to dissoudre ba action na na ba Congo ba comprendre ka bisoté surtout ba ndeko de pesara grave babino c'était to connaître outrepasser la limite alors c'était l'état qui a s'imposer même l'économie monacème à l'époque mais aujourd'hui tant vous pouvoir et régime ko changer na sommet à l'état même méthode des ongi on se rend compte que mabe etikali ka mabe quel que soit forme nango ne monacème c'est vrai et là par ba déviation sengeli ko sanctionner ko tia et pas banzuzi mais likabla ko bezali ya bwepona succès ndeko webi ne monda semi boko mona ne monda semi azali congolais ko la congolais tout aleki ngai te aleki yo azali biso tout congolais ça dit kaza ba traitement particulier c'est vrai mais au regard mais différent c'est ça que yazana peuple mon bakongo c'est justement yamana za koya voilà au regard ya parcours na ye pe ya ba mouvement na ye ancestral ba adepte na ye tout ça le monsieur a se démarqué le ba congolais nyoso ça dit ka komi pe le la leader na simana ye bu ja Congo ezali et na Congo central simana bato azama ba dette la koyokai o baza prêt à koyokai ata pesi modord ndengini bato yokai premier statut c'est ko tenir compte dango azali leader ya ba ne Congo une bonne partie ba ne Congo ba yokaka nemba na semi ce que élection na ba Congo na Congo central élection zali yeso ka pesi modord ba yokaka pe mtuana donc aza leader moko boy sango inga lobi boy soki ba revendication na ye ezali fondé il faut ko accéder nango alobi ba mbongo ne manda ko zwa teta ngazaki na prison mais ça arrive ndeko Jean-Pierre Bemba à l'époque coupé tant ngazaki na prison mbongo ne manda ko bima mena ko leka na banki te mutana ko kende ko zwa ko tindela mbongo na ye soki ya ye pe ba mbongo lokola député azalaki député élu azwaki mbongo na ye te ba pesa ye soki le contrat ezali questeur assemblée nationale à l'époque approuvé biso ba fiche oyo ya mbongo pendant que signé pour année mon assemi procuration o asalaki ebima donc je condamne mon assemi je suis content le loyo c'est ba action tout ça qui à l'époque très bien le ba komi kondima yango c'est une bonne chose voilà merci beaucoup ba émission et kokana nango te ba émission na émission za kana ndenge nango lobi na sala ndenge mususu lelo na osa ndenge mususu bo poussenga te ke nona sa émission nyonso eza ndenge mo bandeko na ngai eza yiki kisiko yiki ke bandi ona obaka yiki so za muto attention ndeko na ngai meka ko changer parce que na koti yiki kisiko na kati ya plateau na ape na posa makelele sa na plateau toke Gilles Pata tchelanga na lema oyo ya mwana Kongo Emmanuel Shadari tango azoke pesa batu mbote batu bazo yemba nini toke siko ngani nga yiki diambanza landango za muto idopes kusikumba la mo est-ce que peuple pas au senga ndenge population na zo yemba tote ngala nga yiki toke mama kusiku Manae akozonga yemba akozonga na ebonga nae akozonga yemba akozonga manae
akozonga akozonga yemba linga akozonga na ebonga naye akozonga yemba akozonga Kabila akozonga na ebonga naye akozonga. Voilà, bandeko na ngai tangu bakonzi yo babenga oya kanyaka ba ministre bayiba mbongo bayiba ngona ndinga yiki omona ngomage 38 millions ekei 32 millions ekei ndeni tangu ngana lobela population la baona malembe te fa agressivité kota Kabila kozonga parce que to ya dollar il est na 16 lelo ekomi na 18 vous avez une information wana dollar ekomi 18 Kabila akozonga parce que Koula Fouatika Kangobomote Mati Makasi Kabila Bozonga parce que insécurité Mati Toke Kouchi Kouyo Molandi secrétaire général il y a PPRD au sein de la coalition ne bazoye Kabila Zonga na Akozonga Toke na kati ya question na yo o relever makambo ebele tout tant o relever makambo ebele na temps o fait ça biso et permettre biso te to aborder ozolia déjà temps ce que ça ko quelque part ba tous ba otika na soif Toke o na likambo ya sécurité oui, na likambo dollar. Oui, na likambo je ne sais quoi encore. Bandine insécurité. Je dis d'abord, il y a en un premier lieu, il faut pas comprendre le mot. 37 ans bagarre na biso le ça la force à UDPS. Na 82 tout ça là qui diagnostic ya malamu koleka ba parti nyonso. Très bien. Et les les 13 parlementaires basali na 80 ti lelo eza d'actualité. Le vrai problème du Congo eza machine étatique. Et la machine étatique wana, ils ont travaillé toujours ça là, et c'est un travail de longue haleine. Masse, Azara a besoin d'immédiateté, mais élite, a dit que nyonso est procédural. Moutou, ils ont procédure, pour bimana mukilo assez, ndunda, balololia, ils ont procédure, tout est procédural. Et un loko morote qui marque principe à procédure, pour qu'il n'ait pas sa résultat. Na kacha travail toujours ça là, pour état oyo, ils ont réellement un état. Oh, d'institution nango ezo sala musala na lolenge elongo bani eza na kati ya procédure wana nde tozali. Et na kati ya procédure wana tu remarqueras que dans notre pays c'est facile de voir des gens se regrouper dans un coin comme le Katanga Basangani 7 Basimbi Minduki balingi ba revendiquer na kozwa pouvoir na Kinshasa. Ce qui ne se fera jamais aux États-Unis pour la simple et bonne raison, il y a un État fort et cet État, c'est un travail qui a été fait. Et les États-Unis Koutou, les gens sont libres de porter des armes. Mais rébellion ça la maraté. Mais chez nous, liberté à port d'armes et c'est l'euro va passer dans la citoyenne sur toutes. Mais vous remarquerez facilement, il y a de rébellion. C'est le premier travail que doit faire nécessairement l'UDPS. En dehors de ce travail que nous sommes en train de faire, ce que l'on est État, la Lolenge Machiavel a Betty, ou un philosophe de lumière, tout comme un État de droit. Il faut nécessairement, et fort na biso à travail, et vanda na Lolenge wana. Tant au Betty di solo a yiki poko tan émission yo, au lobby, mon konjambo kaso azoiba mbongo, azoiba 38 millions, 32 millions. Nabi bakondi. Mon konjambo kasi na pesa exemple te. Na zui un individu bakondi, likambu yo lobby. Na changé na ngati. Mon konjitant ako iba mbongo, ako iba 38 millions, 32 millions. Mon salaire est salaire qui lozolo bambi et l'axi biso que 15 milliards à 20 milliards ya mbongo à trésor public et que na ba pocha bato. Et j'estime il faut en premier lieu l'État abandonne Kobundisa, mafia wana organisée. Et ce mafia-là, Otozolinga, Tolinga Tobundisa, et Sengabiso, il faut justice, et ça la mosala nango, Lolenge et Sengeli. Pour justice, il faut impulsion et ou t'es pas politique. Et dans ce travail, la procédure Otoza, sois-en certain, budget Nabiso, si pas éco-doublé, éco-triplé. Si pas éco-triplé, éco-quadriplé. Pour bidjouane éco-quadriplé, na mbongo okaka ya biso. O ezali, mais o ekendaka na maboko ya bato. Pour na kati ya mboko, c'était facile. Tu peux facilement détourner 32, 38 millions. Moutontika lara ko interpeller yo azate. Toyoka lisolo mbongo ya Snell et Outi Brazzaville. Bala ngona Kinshasa. Personne n'a été interpellé. Na zongi na qu'est-ce qu'on a face à souka. Na yebisu eza procédure. Eza procédural. Ce n'est pas du jour au lendemain, on refine un bouton dans la chambre et
makamino c'est comme tambola. Il faut nécessairement na kacha procédure en premier peuple congolais a accompagné biso. Na une deuxième phase à question na yo à kozonga. C'est cet élément qui nous a permis réellement na obeta di solo. Na lobelo au moins important. Les partis politiques congolais faut comprendre l'élément essentiel au biso to créer la l'UDPS na 82. To créer l'UDPS poigné. Au sommet de l'État, il y avait confiscation du pouvoir. Et dans la logique de confiscation du pouvoir, il fallait qu'il puisse y avoir un président qui était considéré réellement comme un dieu. Namakanisi, Nabahatinaye, Namalobanaye, et ça la force de loi. Et c'est contre ça que nous avons mené notre combat. Et symbole, il y a sur le plan de la parti, et ça qui impère parti à président fondateur. Et tant que nous avons un changement dans le Kanabiso, l'homme congolais que nous sommes, il faut que la logique Nabiso et la perception, il y a parti politique. Parti politique, ils ont affaire, il y a Moutoumou Azan Zambé. Voilà pourquoi. Aucun tâtonnement. Na répondre la première phase, na la deuxième phase. Na yepsakio au relevé ma cambobélé. Malheureusement, aujourd'hui, on a été. Deuxième phase à réponse Nangaï. Deuxième phase à réponse Nangaï. Il faut tout le analogique à ma parti à ma président fondateur. Et ça n'est son mutasali parti nae yemoraza président lolenga za président parti nae akotika laka kolongwate ti mokolo ya kokufa. Et c'est ce qui est malheureux pour notre pays. Et nous devons comprendre réellement ce qui parti mutasali en tête sur le plan politique. Et si à Pessi à l'équipe, il faut nécessairement la perception beaucoup comprendre que il doit y avoir un changement. Une minute. Est-ce que Batubazo regrettait de peur que Kabila soit sur la conduite par rapport à la condition de vie? Congolais morts qui ont regretté Kabila. Congolais morts qui ont regretté Kabila. En dehors, il y a Moutou Alia qui mort. Même sur Ozu Bato FCC nous tout regroupé avec Chadali en aparté dans la chambre. Au tout niveau sur Kabila, il regrette. Très bien. Voilà. Ils ont quelque chose à le reprocher. Très bien. Congolais morts qui ont regretté. Merci beaucoup. Toké Koussirkou, moi la Congo Blanchard, Malobonga Munayo. On a mis une image à Kozonga, Kabila Kozonga, na ebonga na ye. Ebonga on dirait que non. Bachaka ngo babika ebongo eza ka. Voilà, tout est rapidement Koussikou, Kabila Kozonga na ebonga na ye bino pe boza 2023 pour Kende, Bozoa, ba élire bino comme va président, mais koto déjà bazo réclamer bonga la bango guerre bandi. Malobonga mna. Ndeko John ya liboso nakobanza ete nakozwa même minute ya maloba ndenge na oki bandeko balobia wa parce que na moni moko na moko azu plus ou moins 4 à 5 minutes. Et loko na lingi na banda na yango ezali esika ndeko asuki pe na sepeli ndeko asuki malamu eza na congolais moko te oya ko regretter Kabila. Mais lokola balobaka bato maele balobaka na ba règle nyonso to exception ezalaka ndeko Chilombo a confirmé exception. Donc, règle n'y surtout exception izalaka. Donc, Congolais mon côté a ko regretter Kabila. Biso tout au sepeli Kabila kende style sili. Mais mon tose moko oya lobi ena elibala seko na seko. Comment na Chilombo? Est-ce que bilo bia kende ki na bakutana ki na selekuna? Est-ce que ba ki masolo na ndeko John? Na moni ndeko Kabila zo sokola maboko zo ki ma corona na ebite soki ayokaki ke corona za na kati ya nselekune pa ndeko Chilombo to pe boni asokoli maboko mbala soki zomi po ake okuta na Chilombo. Donc Congolais moko oyo alingi Chilombo atikala soki bakende ko la intérêt à population mabeza coronavirus ndeni to ko sala ex natural to combattre to cha beton ndeko John ngana lobite ke kokuta na bango ezali mabe. Mais na sepeli kaka ete na principe o ndeko alobi exception na yango ezali pa ya ndeko Chilombo. Donc biso nyonso tango to bundaki tolobaki tokende maponami ya 2018 pour ete changement alternance ekota na mboka tolobaki système Kabila il faut elongwa. Mais lelo yo tomoni moto se moko oyo aye ko contredire ba congolais banso ezali ndeko Chilombo. Ye oyo na ko rappeler même base ya IDPS. Batelema balobi libala wana esengeli esila ekufa moto aloba soki bo simbi Kabila bo simbi biso moto aliboso Kabundu na siège ya IDPS na 10e rue esili na yete ndeko
Chilombo akei na Londres akei mikili ndenge mesana kotambola na pepo kozonga zongi walobi Kabila libela na libela. Donc côté wana esengeli bandeko ba retenir yango malamu solo ete biso tout olingete Kabila keneme moto se moko kombo na Chilombo yango wana ndeko Sadari te asangisi bato ba yemba wana abangi ba Congolais te po ayebi ete ezali na moto moko lelo oyo oyo azali ko protéger alliance na bango oyo azali ko sala ete libala na bango eumela seko na seko kombo na ye Chilombo pe wana na profiter na zo mukesi kana yokaki ndeko nanga Aristote alobiawa alobi na tango na bango ba kondanaka ndenge ba traitaka ne monanse bi pesika oyo asepeli tende ko Aristote bozali na kati na libala FCC IDPS cash bozali eloko se moko oyo bosala kilobi yango wana lelo oyo IDPS aza ko assumer yango ezotalisa ete bozotambola esika moko mais esika na kobenda nde bango matoi ezali solo koloba ete l'État azalaka se moko esika nyonso lelo oyo pona nde mwanda nsemi omoni bato tout osepeli mais ndeko Gédéon Kyungu ndeko Gédéon Kyungu na yeba ete ndeko Chilombo tango azalaki na ino candidat alobaka ete esika ya tata wana ezali nde na makala na prison mais kino na moya lelo asali mbula mobimba na basanta soki boni na ebite soki amonaka ndeko Kyungu to ayebaka ye lisusu te na makambo ezali ebele ndeko John na ebete bandeko bazwi plus de 4 minutes ngai na zwi obelese 1 minute jusque là tozoyeba pe position ya la mukate awa gouvernement azwi en charge ya otindela bakongolo balibanda mboka bapepo po bazonga la mboka tozoyeba te peut-être pe biolé bo plaider pour fayulu azonga bino bozaka la bataille parce que ye pa kangami kuna azoze la vie à l'état non ndeko John merci mingi na motuna wana ezotalisa olingola kisanga ke gouvernement za responsable ayebi ko zo en charge bato ya ekolo na ye mais yoke yi musika ngana lingi na zongisa ona no awa esika ngana yo tofandi yoki ngobila alobi soki amoni olati masque te bakangi ofuti amende ya 5000 francs on ezali irresponsabilité parce que yambo ete yo ebisa moto ete soki alati masque te bakanga ye afuta amende ya 500 francs esengeli mituna motuna yo moko osi osali nini comme geste parce que okoki koyebisa bana na yo te ndeko John ete bokende kelasi esengeli botangaka mais bana balamuka na ntongo ofuteli bango minerval te opesi bango mapa te pe olobi okobeta bango fimbo wana ezali tata irresponsable ngobila misolo oyo geraka na ville ya Kisasa wana ezalaka misolo ya yete eza misolo ya biso congolais yango nga nazali koloba boye soki amoni ete na frais ya fonctionnement ya ye oyo bavota na budget azokoka kosombela biso masque te ata 15 millions congolais bazwi te ata 5 millions oyo bazali ya mouvement bazokende kosala adefisa biso misolo na biso moko tosomba bamasque parce que congolais ndeko John asuka wana parce que okati nga maloba makambo mingi nazali nango ya oloba me na silisi te congolais todefaka lipa ya 200 francs 200 francs au défilipe na tongo na pokwa tango mama mapa yaka tobombanaka bana makala bana bumbu bandeko nanga selembao ba ezoye ba makambo nini na zolo bao tobombani penda pona lipa 200 francs mais le loyo bazo obligé biso ce qui est d'ailleurs normal biso tout aux d'accord que esengeli to mi batela pona santé na biso mais esengeli te to bossa na ete pouvoir d'achat na biso ezalaka te le loyo ngobila akoki ko sala semblant te abossa na ete congolais adefaka lipa 200 francs pe afutisa biso amende ya 5000 francs alors que akaboli ata ba policier bazolata masque yote est-ce que moni ba policier yenda kanga ne monanse bi balata ni masque très bien merci beaucoup je crois que coup sur coup tozali na ndeko Aristote azali ndeko Aristote est-ce que tokoloba ke PPRD pose problème na kati ya mboka oyo Kabila emo kala lobaki na sanga 15 meilleurs collaborateurs Matindeli Félix et Ndunduka ya batu 47 personnes poste bake kuna pe bazosa elo monte ya malunga bozui gérance ya ville province à Kinshasa tâtonnement pa ya ngobila lelo secrétaire général Nabino asangisi population po baema akozonga na ebonga na ye voilà rapidement en fait na répondre je ne dirais pas que c'est une provocation parce que c'est un débat pas non plus que Ndekonangaye qui est en face de l'IDPS, il était Ezaki plus conseillé à garder la réserve sur certaines questions directement et choqué pour se pousser dans la bimana na kimia nangaye pour réagir avec énergie avec vigueur. C'était prévu mais oui justement il fallait dans le yemoto alibosa à émettre la réserve, il faut avoir la réserve tant des hautes personnalités. Le lot français changea
ce qui le président en fonction va coûter un président honoraire, va les deux hautes personnalités. Et ça a un sens. Donc il fallait un peu dans la réserve, mais je vais répondre d'abord. Mon frère. De Français, on a des hautes personnalités. Justement, il fallait mettre la réserve parce qu'il s'agit de deux hautes personnalités. On a touché une autre personnalité. Il fallait avoir la réserve. Premier point, quand vous avez un historique qui a l'État congolais, l'État congolais a une histoire. Et ça ne commence pas avec l'IDPS. L'État congolais, histoire nango et bandit kakate na IDPS. IDPS a joué une partie, a joué rôle, mais l'IDPS ce n'est pas la globalité à l'histoire de l'État congolais. Nous avons joué, biso peut jouer rôle makasi pour la constitution, pour la instauration, il y a ce qu'on appelle l'État congolais à l'élo n'engezalio. L'élément constitutif d'un État, je ne rappelle pas parce qu'il y a biango, mais nous avions fait un effort pour l'État congolais et Zala. Aujourd'hui, il y a les institutions ici de la démocratie. C'est-à-dire que bisoto tikimboka oyo na ba institution et outil na démocratie, mais na ba outil na rébellion té. Il faut un élément de taille, il faut intégrer ngo. Oye bimboka oyo ndeko jona kolobango pena kolobango mutango nyoso. Na 2001 tango mona mboka zubo konzi mboka ezalaki émietté. Mboko zaki non fréquentable, ba républicaine zaki partout, ba RCD, ba MLC, c'est-à-dire que mboko zaki ba républicaine, l'État était presque inexistant. Alors tango Joseph Kabila par exemple actif na ezalaki à remettre unité à État, l'État est comme Moko et puis totiki mboko na ba institution ici de la démocratie. Donc il y a une histoire à dire, mais ça ne commence pas avec l'IDPS. Il y a une histoire, ça il faut beaucoup plus retenir. Dès qu'on a la corruption, il y a Snell, il y a 32 millions, il a parlé de ça. N'a habité sur Ozaïka dans le Congo, je ne sais pas sur Ozaïki wapi. Je sais qu'aux Congolais pour Ozaïki dans le Congo. Moi, dans Boka Bosa, bah démissionnaka. Démission, c'est une forme de sanction. Tant que Rimer Bimaka, que Mboka dans Brazzaville, 32 millions Utaka, Toyoki ba Rimer Rwanda. Et ça, à l'époque, déjà du cabinet comme les Aki Boshab. Une autre forme de sanction, si quand on fonctionne avec l'état du cabinet, Kende en justice, Ayokayo, justice Ayokayo, Batala, Naba Rimer. N'a pas réalité de Zaki est classé sans suite donc Makambasso les Zaki il y avait plus il y avait plus Bundi mais sans suite il y avait plus il faut voilà, il faut que dans la rapport au Baké to rejoindre derrière au Baké il faut il faut Prida pone azala parce que a touché haute personnalité des hautes personnalités wa Kamamboka a touché yango ne fana zonga wana. Donc, ça veut dire que corruption, Bochab a été démis de ses fonctions à la justice. Et la justice a fait son travail parce que l'Union indépendance de la justice, document toi, comme il y avait un rapport sur le 32 millions, comme ça qui est innocenté, qui est impliqué dans le côté. Donc, quand on parle de la corruption, certes, la corruption en Swanga ou Baka, Ezalika a été figée dans un camp. Mais c'est dans sa globalité, dans tous les deux camps, il faut que comment pour éradiquer la corruption, il ne faut pas qu'on charge dans un seul camp. Siko tozonga makamba ya Joseph Kabila lobi ya kozonga ndeko tokenda pai tozonge pai yo sans rire ndeko to sekate etanga solo bango ndeko nanga face il est dit sans rire que Joseph Kabila kozonga te ata soko juge Sadar otie na chambre akoloba Sadar akoloba te non Joseph Kabila kozonga te. D'ailleurs la première des choses pour nous le belo kwa bongo il faut se référer à sondage institut à sondage basta la sondage va si oui ou non Joseph Kabila kozonga si le plan scientifique d'abord. Il faut que tu aies un sondage. D'abord, comme ça, ça va un sondage. Popularité à Moutou. Ça, on a un sondage. Mais ceux qui te disent que la popularité, sondage, je suis peut-être pénible. À la compte, ceux qui te disent un sondage. Il y a entre binoto sondage à population. Population, on sait que Kabila Zo. Il y a un lobby, normal. Pour évaluer un homme politique, il y a Kala, tu as Sika. Il faut qu'il y ait un sondage. Même Barack Obama, à un moment donné, il est sous-président de la République, mais popularité n'est pas Makasi. Lula da Silva, Lula, président, il y a Brésil. Azaki sous-président de la Brésil, mais popularité n'est pas Makasi. Donc, sondage, il y a la raison qui moto, mais parlant de Joseph Kabila. Mais ça saute aux yeux, saute aux yeux par rapport à la popularité. Il est réclamé. Ceux qui total va quack, va faille, parce qu'il a touché des hautes personnalités, Joseph Kabila Mboko, c'est-à-dire qu'il y a des failles, inévitablement, et aucun problème, il sera élu. Faut que
sondage et aux Zoloba et ça il faut pas qu'on le bélo quoi l'action sociale nini rapidement et là il se le ne pas toucher autre personnalité personnalité base biso ba base te ba ko respecter des autres personnalités phrase fait quand mingi na tous les deux na ba base de cannabis na cannabis c'est que pas respecter bino ça veut dire bino tu besoin d'abord ça coup d'état si le plan de droit et là comment Pexi Kabila exaté si le plan politique et là comment Pexi Kabila exaté si le plan social azana tifni à ma casse si le pas popularité comme que les autres pas en fonction so robert azora la planning alors je ne suis même il est populaire. Pour l'instant, Kabila est populaire. Tout le monde va comme il est populaire. Donc, si tu as un school Makambo, il y a des Naboy ko comparer. Parce que Naboy ko comparer. Naboy uniquement. Le président honoraire, sénateur à vie, Joseph Kabila, a commis de plus en plus populaire. Parce que quand on va voir la réalité sociale à Mkoloyo, mais il y a moto qui motomoko ya malamu comme la personne sikoyo des autres personnalités wana ya wana loba et qu'on a malamu bande qu'on a biso ya IDPS surtout ba militant ya IDPS pe biso militaire la militant peut perdre to yeba ko respecter les deux autres personnalités ya mboka oyo très bien na cité Joseph Kabila Kabange ceux qui na sommet ya mboka baza ko respecter oyibo na mboka zamoko lobini abi tilelo aza ko sepela mingi na ba conseil o Joseph Kabila ko pesa albati on a poto abi c'est son frère a ko sepela ba conseil mingi aza ko pesa merci il ne le pas que il malamu il ne faut pas il y a le risque c'est grave, faut pas dire ça. Très bien, merci beaucoup. Voilà, le fait ça la retour ce que la population sondage en nous année parce que yiki keza la katia Congo. Voilà, on est peuple mutaloba. Voilà, tous les qui directement na sujet troisième sujet na biso nommé le cardinal Ambongo, coordonnateur du Front de solidarité contre le coronavirus. Rapidement, de Konangaï, Toka et Basango, Pesaki, Badon, Belé, Bimaki et Yaki. Mais jusque-là, Bozo, Sombi, Sabiso, population, Bakashine, l'État, la biso, Sala, mendicité, Toza, la Mbongote, Toza, 1 milliard, Toki, 47 millions et yaki, Toki, 1 million et yaki. Mais la Katia Mbongo, bato bino bosala ba mendicité biso petit peuple tozo sentir yango te na bakashine bozo côté que la biso yango et puis bozo ko exiger so bakali oza la kashine te amende 5 000 francs pendant que population zo souffrir to ke kusiku ndeko John na kati ya question na osusu relever makambo ebele na bandi na kota suka tant lobby sanction eza pona muto alati kashine te. Ce qu'il faut comprendre réellement constitution na biso eloko ezo tia liboso même na période otozali il y a état d'urgence tant on bazar on y a ta liberté na biso l'été koki komekate une seule fois il y a roboto la moto vie la vie elle est sacrée et la vie étant sacrée et l'autre est en danger par rapport à la pandémie et la vie humaine et cette vie qui est en danger il y a un l'état zolinga à préserver et l'état n'a pas à préserver alinga dissuader question na yo kolongola na contexte te kolongola question na contexte te question na yo eza pona corona kolongola question na contexte te na ngena koma na deuxième phase na yaki non na première phase on a bandi na suka pona ko préserver vie il faut l'état dissuader na kati ya dissuasion wana moto a comprendre que azwa responsabilité pour amibatela pour parmi nous il peut y avoir des gens aussi qui ne croient pas à l'existence ya coronavirus na kati ya RDC na lobby te que faut to condamner bango mais l'état a devoir ya ko préserver na moto azondima te l'état a na devoir wana et na kombo devoir wana obligation epesameliye à dissuader banso to yeba que il faut nécessairement respecter ma mesure, il y a distanciation. Pour jusque-là, qui s'y a solo pour la corona, n'a pas de vaccin. La deuxième étape à question, tant que vous solo ya bato bapesi ndeko
kolongolaka te na mutu na yo solidarité etombolaka ekolo. L'union fait la force. Et ça devise à Babelge. Na solidarité tombolaka ekolo. Élément na lingina l'action en premier lieu à voter la quantité à mbongo. Zela na silisa ndeko John. Élément liboso est important et sa solidarité. J'étais fort offusqué. Na kotala na émission moko de la place député national ya mboka oyo ya FCC. Balobi na ye $5,000 ya mbongo na bino salaire pe bokokai ko sangisa po botala ndenge nini boko soutenir corona yoka réponse na ye. Mbongo to sangisa po nini po ata ba sangisi na salaire wana ya 500 ya 5,000 fois 500, c'est lui qui est en train de dire 5,000 fois 500 to aussi sa passe ya ba congolais. Au lieu à saisir que le journaliste était en train de poser une question liée à un principe. Et quel était le principe? La solidarité. Alors, c'est un élan à solidarité. 500 députés sont balaki si élan à solidarité. Bako la moussa ba congolais. Oh, bazo représenté baza 80 millions. Nakola ki sa bango. So ki toza uni. Toko sa la force. Et na li solo ya mongo pour la quantité. C'est que vous devez comprendre. Ndeko Mouyembe. Na budget na ye ya souka. Alobi na biso, il lui faut 135 millions. Jusque là, mbongo wana na ne kokite en tertio. Zela mbongo zo pesa ma. Zela. Pendant que Matbazo na Madagascar kutu bazu déjà solution mais bino jusque les logoté. Ezaka bozo zela. Comment on va bossa non? Tant obeti na Madagascar bazu solution. Eza débat autour na aussi côté pour ça la difficile tout ça débat wana pour qui si wana nanu ba certifier en côté mais président malgache azo senga bande koné ba président ba soutenir yé pour total la soki qui soane kokoka soki qui soane simbi bonne chose pour nous tous humanité bonne chose surtout pour nous les Africains pour je suis sûr que les ala moins cher et puis autant mon pour la bisognon surtout pour na chuter siko na ina lobanini pour na contrôle même ya mbongo ya caisse à solidarité. Bati tata episcopo ambongo te. Na sima tata episcopo ambongo. Bati bato mosusu ya église pour que sa solidarité est gérée par politique, est gérée par la société civile. Donc, ce qui mbongo wane gérame mabe. Très bien. Responsabilité et ezala ya bato bazo gérer que sa solidarité. Na kosuki sa. Ndenge mosala ya coroner zo salama. Secrétariat ya riposte nanu ya ata mokolo moko te pona koloba que tozo kokosa mosala na bisote mosala ezo salama et les gens doivent comprendre. Très bien. Pandémie ezelo moko brusque et yeli biso monde entier azo définir ba stratégie chemin faisant. Merci. Moto azalaki réellement préparé en dehors de quelques exceptions. Très bien. Taïwan, je crois, na Corée du Sud. Merci beaucoup. Bisonyo suto tikali na mukilio yo toza kobimisa ba stratégie chemin faisant. Très bien. Moi na Congo rapidement qu'est-ce y a solidarité va pesi yango mbongo, c'est vrai que ba homme de Dieu belé ba décevoir biso même na ba mapona miso ba pesi ba responsabilité yiki ke kota kaka sérieux ça la marapenza penza mingité. Mais est-ce que kucha mbongo place wana isola vraiment que yiki ke kota te na caisse ya solidarité rapidement. Ya liboso na lingina onkolo wa boyinde ko John na pesi merci. Na bandeko banso oyo babengi ko intervenir na émission etalisi solo ete émission ezali kolandama pe na lingi ko yanola na ndeko moko na sepeli na appel na ndeko omoni bandeko oyo ata bazoswana ndenge bazoswana awa PPRDF IDPS bolanda koswana na bango te bazali motu se moko ndakisa omonaki Tshilombo na Kabila na Nsele bazomela champagne donc tango lobiete la muka basana na IDPS po batelemela Kabila ezali malamu kasi ozali kobosa na ete bazali na libala ndeko na ngai biso tozali na yo peuple sika moko po totalisa ete koswana o bazoswana na plateau ezali koluka kobosanisa biso le vrai débat, le vrai problème parce que vrai débat ezanini bato o bazali kokamba gouvernance ezali nde na maboko ya PPRD pe basangani bango na UDPS bazotambola sika moko bazali na continuité oyo biso tokyo sangana na bango te pamba te toyebi te libala na bango ebanda wapi bakosukisa ndenge nini biso tozali nde elongo na yo peuple tokoba bitumba oyo alternance oyo tobandaki
tokoba bitumba ya changement oyo tobandaki avant baélection ya 2018 pamba te Kabila na Tshilombo lelo bazali moto bobele se moko mais mpona kosulisa tolobi ete Kabila akozonga awa te parce que biso peuple toloba ete asali mabe tokopesaka esusu esika te ndeko John makambo ya esko nalikila kitisa pena mongongo kitisa mwa mongongo po congolais mela pe mwa soyi congolais soka amoni mbongo ata azaki na biba akobwaka yango ata soka azaki na mwasi na bana akobwaka yango congolais devant mbongo azakane seye te toke rapidement place wala tolonga casquette so musai na nzambe te eza pour gérer eza gestion bapesi ya gérer mbongo ya ba cotisation ekoki pe koleka bijamboka toke ndeko John tata na ngai moko ya mongala bapesaka ye lusako suko pesi ye mokulaka lusako webe yano na ye albani abili boswa mbongo mokristo ayalaka te elingi koloba nini ndeko John tata episkopo nalobaki esika oyo nakokitisa mongongo mpo tata episkopo ayoka ngai nazali mokristo ya yamba katoliko tata episkopo oyo ezali mutambo bacheli yo tata episkopo sukola maboko bima na makambo oyo ndeko Tshilombo akotisi yo sukola maboko bima tata episkopo biso tolingi toyoka soni te tata episkopo omoni awa ntango Kabila akangaki pouvoir banda 2016 aboyi maponami kino na 2018 ndenge toyaki kozwa yango bitumba impulsion eutaki epai na bino epai na yo tata episkopo lelo yo ndima okota na motambo ya Tshilombo misolo toyebi ete bato oyo batio pembeni na bango moto akotosa mbongo ya lite pamba te losako ya tata mokulaka wana ete ya biso mokristo aka liboso ya mbongo te yango wana ntango batio wana ndakisa to mpe likalisa ezali nini ezali ya kobebisa image na yo pardon ndeko na ngai losako yeso répondre le roi tata wana losako liboso ya mbongo mokristo akatende ko John tata episkopo esengeli abima na makambo oyo atika yatika la lokola mukambi ya milimo afatela ndeko Fayulu ndeko John omoni lelo oyo tokende pai tozonga epai ndenge tolobaka pouvoir de fait moto azali kokamba yango ezali ndeko Tshilombo na ndeko na ye ya libala FCC oyo bazobenga lelo des hautes personnalités to ebite soki institutionnel soki ya ba fait privé ya ba parti na bango ndeko ako expliquer biso esika wana mais apo sana tête constitution le bien président de la république ako kokota mambo parti politique te président ya fait privé pa ako kokota na institution te sikoki autorité na bango mibale uti esika mais na nina soki sapona oloba boy rapidement tata episkopo tikala mokambi ya milimo tikala ko batela biso milimo moto ayibi mbongo aye epai na ko tubela yo sambeleli tika Tshilombo akamba mbongo na ye na bato na ye ya IDPS papa episkopo bima na motambo wana susi ezali nde babebisa yo baloba ete tata episkopo akokaki kokamba bato maamu te atako ye moto aju misolo te me moto aju misolo auti na kati na cellule na ye wana nde makanisi na bango tata episkopo biso bana yamba katoliko toyali na motema pasi tolobi esengeli osokola maboko na yo na makambo wana bima na yango tikela ndeko Tshilombo makambo na ye. Merci beaucoup bomona bino mona tikalaka kotanga ta komo ya premier ministre te kwazaka mbula mongo na papa oyo abotangai mais bozoka bino mondeni nazala yikiki ya lobaka na ete premier ministre alobaka nete baba tozoyeba te eske toza na gouvernement to toza na gouvernement te ndeko Blanchard nayebi ke non Aristote voilà libabe nabengo Blanchard c'est libabe représenter la muka ils ont donné l'amour alors que nazara pena tamukete na makanisa quand même la muka est crédible non crédible na likamboni baza la crédible tango boya ki machine à voter ba kei tisuka oboyi machine à voter na tongo na sima ondimi machine à voter pour kei crédibilité on a ici la penda et boma bango et makasi tikana biso et boma crédibilité c'est vraiment FCC que la muka FCC zali ndeko John biso ndeko boya ki machine à voter ba ndeko kwa crédibilité eza ici lokola lobi makambo ya machine à voter lokola baza na libala na pepe ya débat na IDPS balobi état de droit tokolinga état de
droit elanda nanga parce que mobeko ya droit électoral basalelaka machine à voter. Merci beaucoup. Badepute na bango epekisaka yango etat de droit elanda nanga toyeba misolo somaka ezalaka motango boni merci beaucoup mwana mobali soki aboyi yoka ndeko John mwana mobali soki aboyi likambo aboyaka kilo na suka olamuki na ntongo boyi machine à voter ondimi ya crédibilité ezalaka sute osangisanga ata mokolo moko telamuka nasepelaka no pozalaka mwa ozalaka mayele yebisanga ezalaki na ministre moko boye expatrié moko boye abeta mbata na hôpital ya cinquantenaire ezali suna ozalaka mayele okobosana ote ministre moko azwaka yikiyiki na cinquantenaire nakolingana yokayo nga kolingana réagir te pardon parce que nayebi ozosukela voilà merci beaucoup je crois que nazotikelo sikoyo olanda vidéo oyanolanga par rapport à vidéo parce que bato basengi yango mwa solidarité toza na yo oréagir bomona ndenge nini baexpatrié basalaka biso salaire ya malonga bafutaka bakongole na biso te na baentreprise na bango nga abengaka bango nani homme d'affaires ya moins sérieux wana ezoko engage ngai nakape ya baavocat omona nga boye te bosiko mutombo azali merci beaucoup toke image Voilà, rapidement, Ndeko Aristote, cette fois-ci dans la sanité, il y a besoin de nous ça mambo nati. Parce qu'on attaquer les Africains partout, les coronavirus. On dit que biso l'autonomie coronavirus. Ma place, Ndeko la biso tout Africain bazali, on va attaque. Oboyo kaka racisme zongi lisusu, le quoi likamususu. Voilà, tout ce que moi la Congo Aristote, malobonga. Merci Ndeko John, mais bakambebele le mama kiawa. Nalingaki opesanga matango na zongisa mwa moke epi naloba makambo za kolekawa ya liboso ndeko senge to ebeloko moko eza na mboka na biso pe na mboka bapaya okomona moto mosusu azalaki président la république tango aza sous président la république te basali sondage bamoni ke moto wana tango azalaki sous président la république te aza ko garder popularité na ye c'est-à-dire que non c'est-à-dire que c'est-à-dire que yo za moto maele ko benga sondage te sondage za la instrument nango basalaka nako babete par rapport à oyo c'est-à-dire que ça arrive okomona Barack Obama aza sous président la république te mais so tali moni aza la popularité otali président lokola Lula ya Brésil a sous président la république te moso landi sondage oyo sali na mboka bango aza la popularité donc la démocratie c'est kotika moto nyosa s'exprimer démocratie et pekisi motote aloba toi zonga te ezali démocratie yo tendo koloba ya zonga zusu te ya ko zonga te en vertu de quoi alors il faut démocratie de s'exprimer ce peuple la la démocratie et c'est biso tendo to boya moto ya ko ezali de dictature très bien to zongi sona likambo ya to zongi sona likambo yo toti ko tala na ebite so ba marquer sa solidarité na ebite oyebi kaka na philosophie oyo ya lamuka bazalaka nango tangu nyoso ya koeba kotosa peuple congolais te yango tomoni yango sulelo awa ndeko Blanchard aza kosenga na tata episcopo
asalela ba congolais te amitia na utilité pour la kosala congolais de même bato sa peuple congolais te yango alingi pe papa épiscopo ato sa peuple congolais te papa épiscopo yo zali moto ya nzambe to sa peuple congolais ko salela bango ndima loko ba romeo ko sa kolanda bala mukache po ba rozonga na yo po na siko na makambo tu na kozonga na yo na ozonga na aussi na tia malwa moko makambo tu mona yo na kozonga pa na yo voilà avant la pesa bango 30 secondes ya dernière la combat très bien merci na lobi na moni loko na lobi mingi te na lingaki débattre toujours na zo relever kaka deux conditions pour na ça ne on a biso Aristote lobi très bien non na sali sondage te akolinga sondage salama mais ma grande surprise yemora sugisi na roloba Kabila za populaire c'est de la contradiction il faut tout ça l'effort ya uzalaka contradictoire dans ce que l'on dit tous à la conséquent tant que je dis ndeko na à côté que bozaki logique té boza crédibilité kobo ya machine kozonga la machine de la même manière face à la conséquent na ba propos na ye mais ndeko na Blanchard il a un discours populiste et discours populiste oyo et ko aider Congo kende de la vente les gens doivent comprendre que le contexte a changé. Bah discours ils ont salama avant quand il y avait des dictateurs au sommet de l'État pour finir comme un député et qu'il y a des sous-soutés. Vous devez amener des propositions. Vous ne devez pas vous permettre de dire Chilombona Kabila, tu te mets à dire des choses. On a question batunio au longoli on a contexte. Au longoli na contexte parce que pour toi tu dois communiquer selon une ligne. Oh ezana vérité à ta namoté. De la même manière, quand tu parles réellement de Tata Episcopo, au petit solo Tata Episcopo, loko la zamuto à la mouka. Très bien. Merci. Au Sénégal, l'ongwa a servir ma Congolais pendant que pandémie. Bato baza kokufa na Congo ba ane besoin a aider Congo à appuyer solidarité. Merci beaucoup rapidement ndeko Blanchard. Ndeko merci dernier mot ngai na banza na ko bande pa ya ndeko ngai IDPS suki. Alors discours échangeable pour dictature toza na dictature ndeko John ndeko IDPS azobosana yo mona na régime ya séparation pouvoir yazali moto mayele tozali na pouvoir exécutif tozali na législatif na judiciaire au monde na exécutif batwa ordonnance ba pesa mitindo na parlement que oko traiter kaka matière wala dictature te au monde bande ko sika bazome bazozongi sabiso na MP quand tozolo ba dictature qui détermine na kata qui était c'est la constitution qui détermine la protéger dictature o IDPS azoya nango bandeko Chilombo a ordonnance pour la parlement était beaucoup sous qui s'est traité matière de quel droit? Article 119 article 144 de la Constitution. Article 119 et lobby na point 2 était parlement congrès moto autorisé. Merci. Balobi te que Chilombo moto a nommé atinda bango ba se réunir de plein droit. Na banza ete tam tozolo baka makambo dictature totala ka ndenge biso mo tozali ko tambola. Alobi makambo episcope na suka na ndeko. Tata épiscope nga nazali mo Kristo catholique bolkulaka awa nazali koloba lokola moi politique te tango biso ba Kristo catholique tolobi tata épiscope esengeli otika makambo wana ezali motambo oyo bakotisi yo po lobi baluka ba mettre crédibilité na yo en mal. Très bien bolkulaka lobi bima tika Chilombo na makambo na yeye moko moko sunga population oyo sala kana molimo eleki motuya ya pouvoir auto. Merci beaucoup. Très bien. Beaucoup là, le sako. Voilà, tout est rapidement. Merci de comprendre que ce qui ça, il y a liboso démocratie et ça na facture nango sengeto futa. Et ça na exigence nango sengeto futa. Notamment la liberté d'expression, la liberté de candidature, motoso linga za la poste tel ou tel botika liberté wana esalema. D'emblée kolobate yé a kozonga souté attention au congolais non, il faut la liberté salema zali facture o sengeli bande konabiso ba IDPS sengeli ba eba. Donc kozonga ya Kabila, to kozonga ya Kabila te ezali de côté la démocratie de sengeli s'exprimer to futa facture wana. Peuple nda koloba tolingi souté to tolingi ezali bino awate de tolobi yango. Donc pour constitution na biso lelo et petit était. Merci beaucoup. Si quoi porte quel makambo ya papa épiscope rapidement papa épiscope azali apolitique.
azali na bien social asie vision ezali pour conseil za société mongo za politique de la azali membre de d'honneur ya la muka. Donc la muka bazalaka banguna ya mboka ya régime za en place yango baka ngba kotsa te episcope na likopa wana ba abo ya conseil la mboka bazali bato ko la da bango te. Merci beaucoup. Yena est-ce que ndeko commenter failli ata 1000 francs pesite est-ce que okide ata 7000 francs apesite ndeko failli atini mbongo te kwa pesa mbongo akangami na poto et kozonga. Merci. Merci.